makambo yo carton rouge Fabrice Pouela a fourni eza logique, mais nazo dénoncer ba menace de mort au azo zwa de la part ya bato ya Kingakati via madame Janine Mabunda. Peuple congolais soki mabe eyeli honorable Fabrice Pouela boyebake euti Kingakati. Makambo eza pona Congo contre Kabila, même Satana to sangana ye. Na minute oyo bao bamoni ke baroya te ba se faire empêcher. Bavandi na bango bakosibir oyo balobi la loi de la majorité c'est la protection de la minorité. C'est ça la démocratie. C'est-à-dire, en démocratie, si tu n'es pas là, les autres ont voté, c'est là ils ont concerné. Bavandi, pe, bakosibir lisusu. Et le balobi, la politique de la chaise vide ne paye pas. Oyete ndima oyo salama. Coalition wana lelo. Oh babeta ngai. Batoksira ngai. Naebi sameza mariage Angelina Demon le to sukia. Honneur de vous savoir nombreux, Bandeko Bozota la biso na Vision Plus Télévision. Voilà, c'est un réel plaisir. Yako yeba ke bozana biso en elongo. Lelo to yé to se déplacer pour na koyambela bino mwana mboka fils Mukoko, ndeko fils Mukoko, le gardien du temple, ozali président ya ABT, armée des bâtisseurs tshisekediste elongo na ye to solo la marambo e sengi Congo parce que actualité eza ebele mwana mboka fils bonjour. Mbote mwana mboka. Bonio. Ouais, tout a bien dans le système à Matembe na Thompson par la grâce de vivre. Bien habillé. Ah, merci. Diaspora, félicitations à Diaspora. Bah, ça là quand même na apparaître quoi. Merci voilà ba maman na ba tonton Diaspora. Voilà, to banimba la mona nous to kende vraiment na gauche à droite c'était pour actualité za mwebele. To sangisa yango pour batu bazwa et c'est essentiel. Ndeko fils Mukoko actualité lelo eza première audience na procès na conseil d'état au ezali ya honorable Fabrice Pouela ya dynamique de l'opposition au ya fundi bureau ya assemblée nationale. Yo réaction na mambo ezani. Ouais, réaction na d'abord makambo yo carton rouge Fabrice Pouela a fundi eza logique, mais nazo dénoncer ba menace de mort au azo zwa de la part ya bato ya Kingakati via madame Janine Mabunda. Peuple congolais soki mabe eyeli honorable Fabrice Pouela boyebake euti Kingakati. Donc baza ensemble o balingi kovandela makambu komema bato nao babengi libanda mibeko, c'est-à-dire bavandeli de la dossier ya Minembo ya Ruberwa, bavandela réforme oyo honorable Lutundula yaki. Donc ils ont ensemble moro boye sorcellerique où ils ont mérité qu'à dissolution. Donc c'est ça. Ils ont mérité dissolution mais namoni po na sala FCC mabe bosanganaka lelo vraiment député il y a côté ya Martin Fayulu. Mais asali action le ko ils ont profité na IDPS binonyo so beaucoup mi robetele maboko zongisi biso na ba histoire qui ende carton rouge lelo quand même qui ndeko oyo Ferdinand Kamera monaka que la muka na IDPS na cash bolingo na bino Genève wana silate boza kwa mbrie ba ke bolingo na sa Genève silate pour la peine d'azana député Fayulu te Fayulu abimsa député mo te na deyo plateforme na ye ezape ya yete zalaka pe ya yete yakanga mara na biloko nyoso batu basalaka dynamique de l'opposition omonta komo kanga mara la muka. Ozomona te yakanga mara na babiloko batu nyoso basalaka. Donc makambo eza pona Congo contre Kabila, même Satana to sangana ye. Oui. Pour le Congo contre Kabila, même Satana to sangana. Mais Facha ebisara biso kazane pré yo rompre na coalition te bino ne bozo forcer bozo conseiller mabe. Fati pa loba pona coalition akokufa te. Bozalaka na maloba mo Facha loba mais maloba msu lera loba bolandi ka premier paragraphe deuxième bolandi te. Aloba répond à coalition akokufa te. Ya ondo moni na discours ne ya 6 minutes. Ayebisi bango déjà que mariage est simbi nango te. Mariage est simbi te. Et simbi te abengi batu misu baya na union sacrée pour la nation.
mais par là na olingana beta sete mo tozokota wana na consultation amoni mambo esimbi te abengi bato na consultation mpo tokwea na union sacrée pour la nation mbala moko bosangani na Jean-Pierre Bemba bosangani na Moïse Katumbi bobandi mpe kodébauché do bodébauché na Lamuka bodébauché mpe na FCC ba Pius Mwabilu bodébauché baninga mosusu ya todébauché mpe Katumbi kasi bolongoli kuna Lamuka ti nayebi te Katumbi déjà kutu ndenge asazwa nzela na ye oyo babenga ya opposition républicaine atika bato oyo babengi bato opposition tribaliste Fayulu na Muzitu Mbemba mpe asazwa oyo babengi opposition rationnelle atikane bato ya tribalisme wana biso na minute oyo na makambo ya consultation tobengi bato oyo bazo comprendre que pour le Congo nous devons être réunis totika nanu babengi ba divergence na biso ozo comprendre tobengi bango na minute oyo bao bamoni ke baroya te ba se faire empêcher bavandi na bango bakosibi oyo balobi la loi de la majorité c'est la protection de la minorité. C'est ça la démocratie. C'est-à-dire en démocratie si tu n'es pas là les autres ont voté c'est là ils ont concerné bavandi pe bakosibi lisusu et loko balobi la politique de la chaise vide ne paye pas oyete oza libanda oyete ndima oyo salama Union sacrée pour la nation au président Zoloba wana na consultation nazolinga na yebisa yo suwe na ngai ezala neti cache ezalaki caméra apport caméra ye tosangani tokomi na bukonzi ezala te neti rassemblement à Tshisekedi les pères ba Steve Mbikai bayaka ba Steve Mbikai bayaka ba Fayulu bayaka ba Roger Lumbala bayaka batie photo ya Tshisekedi babimi ba député babalukeli biso ezala neti fati vite wana dana obeta pona Union sacrée pour la nation courage na Bahati courage na Moïse Katumbi Mbemba courage na Pius Mabulu courage na obabengi Jean-Pierre Mbemba na batutu obaye na cadre ki bazui courage ya otika mabe obino bobenga débauchage ba se repentir ba bongwani po bakoma na bango bato a peuple batika bino nde bokomo sa mambo banda ko telemela na Kabila zozwa biso batu bino be bokomo luka bozwa bango batu est-ce que bokokoka bango baza na fidèle ba gira fidélité na Kingakati est-ce que bokokoka moko zwa majorité batu ba gira fidélité ku baza na ba sirène mais ba bongwana lelo bakoma sa témoignage en Nzambe bao bakotikala bakufa na Kabila ndenge ba demo tu ba mami wata bakufa na satana na mkola suka ya Kabila nazo yebso Steve toza très décidé mbalo coalition wana lelo o babeta ngai batokira ngai na yebisa bineza mariage Angelina Demo le to suki wa prophète politique coalition président de la République à lobby a constaté à quoi kozanga makambo à quoi koyebisa peuple na fin ya mandat na ye abengi peuple ngaso na le président na ngana bando 700 chaque mois après 3 mois le problème est la coalition wana félicitations na ba Jama Kabund po ba ko comprendre même vaut mieux tard que jamais bosolo libo yokani siko tozala na problème te tozala yokenda liso yebinga kabapanza caméra na nga likolo na yo. Les premiers alliés, ils ont intolérance. Au moninga les na oboya mambo coalition bango ba monaki. Ba tutu ba comprendre makambo la monte. Mais lelo lokola ba comprendre à partir à Kikuta olo ba déjà kufa. Na féliciter parce que vaut mieux tard que jamais. Ah, bosama na c'est bien. Dans les premiers alliés, tozoye bisaka na batuke. Personnellement na ABT armée des baptistes tisérédistes. Tozo c'est la dissolution ensemble. Tozo la nomination et informateur pour identifier majorité ya solo. Tozo la premier ministre oh ya apte non premier ministre militaire ya Kingakati ya PPRD. Tozo la baisse ba kitisa taxe ya marambo douane ba congolais ba na biloko ebele ba olinga ba na Congo et chasser biso moi pauvreté koto. Tozo la réforme aseni moi marambo ebele wana biso. ABT. Makambo tozo zela mais na mambo petali consultation nazo condamner makambo ezo salama
que Batumissou Souneti, 13 parlementaires à UDPS, balingi baya consultation, bozo boya bango baya. Nani aboyi bango. Bato baza pembe na président, le quoi bakomi guna ba Monique, bakomi ba Angelou pembe nyanzambe. Oh. Ba conseiller Fati basala onini. Banda banda pouvoir yo attaquera bango ka. Ya bien bazali. Ya bien bazali. Neti. Ya bien sona bando tanga bazé Bénin. Ba Marcelin Bilomba bazali. Ba David Moukeba bazali. Ba conseiller Joseph Bazali. Ba Tete Kabwa bazali. Ba Dikaba Eberan bazali. Ya bien bazali. Ba Papa Topin bazali. Tozonga mwa muke. Omonaki image wana. Mais zana batu oyo. Ba sala diabo wana. Zela ezana bato baza wana ba empêcha ba ne ba 13 parlementaires. Ba yete. Neti oyo ba bengi gouverneur à banque. Deo Mutombo. Azolinga ke sola na président Marambu ya inflation Marambu nini bozo empêcher. Est-ce que c'est normal? Dans Moussa na bino ezaka ko empêcher président akutana bato. Babilo kwa to sepela na ngote. Boza ba Angelou te pembe nyanzambi. Makambo misusu ezali ke na consultation donc tozo c'est la résolution. Voilà. Toujours c'est la résolution. On a limite na simba dans le dossier à salaire à Joseph Kabila pour les autres PSAP Marambu. Mais avant on a au moment qui vidéo me circulé qui a ba conseiller Fati ba respectarité ba zoare master na bango ya koti bango ba fandi bazo solo là o réagissa qui na monté. Le problème est ali na réagissa nango na condamna qui acte wana. On ne doit pas amener l'amitié au niveau de la présidence. Au niveau de la présidence, ça va faire d'État. Il faut trop prudent dans la gestion sur mon conseil. Donc, mais cela ne veut pas dire l'erreur est humaine. Il faut que vous boire à moto. Pour ça, la politique, il y a autre toi que je m'y mette. Donc, on est en propre. C'est-à-dire, ngana muta politique wante l'erreur est humaine baza batu basala erreur c'est bon on peut les pardonner non basala erreur non c'est pas bon c'est une erreur et c'est répété pété pena batu o ba filma kuna ezate que so président ko so bo filmer donc il faut que yeba un mot ko traiter ba amateurisme pena ngamba ba confrère côté communication kuna tout à fait vraiment na ebite so na robenga ngo moi ma mingi eza côté communication président kuna donc so to lobi to lobate mais to lobaka ka po to lia rapé pas mututé to lia ande pas peuple congolais nazarane sengo yamba fils mukoko parce qu'il est très ouvert à Fongwa Maranaye, il est cadre donc il est vraiment à la machisekediste mais quand il s'agit à likambo faut qu'on reproche na kanaye à l'obarayango sans complexe fils mukoko Joseph Kabila Salao nini papa batu ya ba junior musée papa batu ba sifa afandi na ye na kinga kati azotala ba gorille na ye yoko to yo vandi o salaire wana leke belé il faut Kabila ba kitya mbongo mais bino mo bolinga ga zala wana te mon ancien chef de l'état est-ce que salaire ne comme ko déranger yo salaire ana yo zolo ba il faut double salaire ya sénateur avina ya ex président natangelo zelo toyoka président États-Unis na une année na mbula mwimba zwa $400,000. Chancelier allemand na une année mbula mwimba zwa $370,000. Président italien na une année mbula mwimba azwa $275,000. Premier ministre canadien na une année mbula mwimba zwa $260,000. Premier ministre anglais na une année mbula mwimba azwa $216,000. Président français, na une année mbula mwimba azwara $216,000. Paul Kagame, na une année mbula mwimba azwara $85,000. Kabila comme ex-président, azwaka $8,400,000. Sikona ya ki sénateur. Pe na cadre ya régime à Kabila, batia 90% pour na bango. 10% pour le peuple. Donc les Congolais le mieux payé, c'est Joseph Kabila. Le président, l'ex-président le mieux payé, le très mieux payé Kabila. Mais on a zobanga,
Oui, Facha utaki Angola aller retour lobby. Siko question tunaki pona Kabila. Asala yoni. Kabila permanga abotolanga plaisir. Oh. Kabila ndenga zana aya konvuka neti ye jeune anvuka biso ba ningane ba jeune. Kabila mema dictature na mbokolo. Kabila mema ba assassinat na mbokolo. Kabila mema corruption na mboko a etatiza yango. Ba crime consort. A komisa biso tinate. Alatisa biso démon ya célibat. Tozanga mbongo kozwa d'autres poto bala basa batu tokomaka ko sente. Nicolas Kabila. Démon célibat salate, démon célibat c'est Kabila. Oh. Donc Kabila ndenga zawana ngana lingana nga ete. Pa yebi yango bien. Ba proposer à dire Président sera Kendaki Angola et en cadre de relation diplomatique. Après émissaire à Kabila aux Akuna. Ce qui bouteille qu'il peut kosa, moi il peut faire qu'il ne peut éclairer. C'est ça la diplomatie tout ça. Aïe maman on a victoire 1-0. Le premier mais au moins te ba munene bazongia. Tigre azongi. Général. Donc ndenge zana banini Kabila aye bango lokola ya zokanisa mabe na kata mutu na yeke akokomisa mboko neti siri. Nazolo bango pe jasimba propos. Le jour yo cause kobimana ba bandi na yo po o créer o babengi atteinte na personnalité ya président to kabola minduki na peuple congolais. Bozo minduki wapi? Obi o salo eza attaque ciblée ba yo kango pamba. Et pas nan. Baso justice. Justice. C'est un état de droit. État de droit. On peut sabattu minduki. Toko kabola minduki poto Toko kabola minduki poto défendre patrie. Bozo minduki on. Toko kabola minduki. Do boza na minduki mais minduki kingabwa Et le quoi nos zoloba ils ont engagé kakayo toko kabola minduki. Un état de droit, la République peut donner au babengi les moyens de se défendre na peuple na contre bateau balingi bakanga en otage. Na bangelo fort mambolo. Yo so bango katine émission. Oh, obanga te ba obanga. Ngana banga na ngate. Na banga raté na longola otisere da betanga vaccin lokola ya corona ya kolongola ko banga na websa bango. Parce que to baye bango to pesa bango occasion coalition. Ba pesi bango occasion coalition, ba ke kuna ba komi ko bloquer ministre ya finance azo bloquer mamba passeport, ba ke kuna to ba ko bloquer président pour azwa nini Olanda ki. Pour azwa o ba bengi peuple a désavoué président. Eza mission na bango ya kindoki. On va vous exterminer. Tozo lo banabi non pe tozo anga, tozo asime. Et bon, ce que aussi si ba consultation, Facha continuer na partenariat na FCC yo sukapi. Etali. Oh. Ata tozala ma passe so mona ma lipasa moi akufi mso alobi akotane na lilita. To azui poison ameli mso alobi ngape na omel. Kabila za dia poison, soit continuer na Etali. Na 2023 zangande peuple a lobo sala ki rien. Peuple a loba na Donc il faut rompre coalition. Pour l'intérêt à vie pour avoir deuxième mandat. Les États-Unis pour réélire il faut qu'un terroriste, il faut Boma Ben Laden. Il faut Boma Saddam Hussein. On Obama na bouche. Na Congo fati pour réélire il faut qu'un Kabila. Professeur Msuna Lobiang man. Ebimi pardon Barema. Ebimi susu. Oui maman ba na pas na ngai après panzana. Donc il faut pas qu'un Kabila. Pour avoir deuxième mandat. Merci na lobby. Tu sais que les pères aient la ngaba bilo Msuna eba te donc essaie bimi il y a prophétie politique. Mais yo loba Kabila aurait CPIT. Na loba Kabila. Ils sont en émission nanga. Na loba Kabila que CPIT pour soit que CPIT que il y a ba boudin. Il faut que ta makala tout ça les cellules à $5 payant. Une cellule payante. Oyo batu banofuta $5 maramunyo so ba sale na kati kuna a supporter yan. On le voit site touristique. Ya oko ma site. Webi jo wana ndenga zana ko. Na sina bomaye na molimo na zelaka na bomé physiquement. Ba propos no ya dur. Oui. Mais ozo lela na landaki yo déjà réaction na yo
ozolela olingi ba attaquer président mais yo ozo attaquer autorité morale pe ya batu o ya dirigeant pe ba professeur a dirigeant pe ba tebele a dirigeant ba zobo ba professeur batu ba na science sans conscience ba loba neke ruine de la wa ba zobat bato ba ya loba mamba troisième mandat ba wana ba professeur vraiment oboyi bon national président de la République mingi na boto la ba diplôme mais gratuité pas réseau simbate bon tous les canaux yo ozolinga Kabila te pona yo po facha zo deuxième mandat il faut kanga Kabila mais les loto moni bandeko o bayebi kimia balingi kimia za na mboka ba sali démarche ya malonga oyo bato babeti maboko to moni senko ba episcopo ba sango ba kei et pas fachi ba sololi ba ke pas Kabila ba sololi ba ke pas foili ba sololi parce que ça trois parties prenant oyo ça la crise quand même démarche on est rose à l'intéressant pour Nabiso. Trois parties prenant ba sa crise mamboano lo ba o ba sang na tinda ba. Ba c'est le bon office. Au moni le ozolo ba bon office ba tinda rabato. Ba sango wano Lumumba lo ba na 1960. Les prêtres laissaient l'évangile pour faire la politique. On veut pas ba solo ba avec état civil marié ba na ba sango wana. Tika diffamation. Tika ba faute les infractions. Balongwa kuna. Nani atindi bango Kabila za da moriban. Ba ke linga ba pesa mutaza de handicapé politique ba pesa beki. Qui est Kabila dans ce pays? Ancien président. So le bino. So bokansi ba sultano bolata kawana. Bokoma ba yezwa. Mukoleza toye banini ezala na kati. Ba père d'enfants ba marié. Ba bomba alliance. Sangwa bala rati, tika ba papa bati. Bozela muko côté là on a 2016 awa. Bons office à Senko et memi binuti na pouvoir. Mais lelo yo ba olinga ba sala dialogue yo siliki. Ingratitude. Babilo ko a Senko ba mbaya kinango. Ba trika on ba bimisa Tibalat. Babilo bango to Kabila. Ba banda mabe na mboko ba sango wana depuis conférence nationale. Ba ya na troisième voie. Bono bwakeli mosengo. Et bon, il y a Jésus. Bon, mosengo mta. Bon, quand il s'attaque que boza basa l'anzambe bino. Bon, l'aime soupe na lola to kuta na biso binote. Ba coopérant. Toromina to chité dernier sujet au fait. Olandi yo olinga musique bi yo obetela masolo mo ya Bercy ya Fali obeta masolo belé. Avant Corona ou Banda, vous avez cultivé fort et pour la ramasse à Goga, héritier Watanabe, on a mutuna oti. Ramasse na Goga, on a eu ça tout bas son album nae. Bayoka désolé. Aza vraiment combattre. Aza boire ma Denise Niake. Eza pour ngote, aza l'unique musicien au lève toi en opposition aya robeta na matanga Tshisekedi. Ba misu ba yende le loka poto comme na pouvoir. Ba misu ba yemba ba kicho ezande ya Kabila. Mais yé aza l'unique oyaya kobeta na temple de la démocratie aza master nanga dans Gogan donc ba tuto balinganga album wa bo somba ngo bo pirata ngote. Voilà, musique comparée Olandi ingratitude ya Tchala Mwana na nzembu oyo mamu national na kibuzo bana mamu national na kibuzo Olandi nzembu ngana tuniyo na landi ndenge na moni nzembu ba komeli test na kingakati po afinga mokonzi ya mboka. Ya tengi ko mom konza mboka. Ebo yo kansi ba parabole ya la raté. Ayembeli me G30. Ye moko kuna tanga sambi abi ya bwakeli me G30. Poza ingrat. Alingaka mwana bato ya kuna pa bebisa ya komise ndumba lokola ya tikala mutakala na ba concert abeta na Nairobi na Kenya. Tchala mwana na babengana na Burkina Faso sera Thomas Sankara. Akenda obeta concert kuna mutakala ba papa ya ministre bakimanda ku ba mama ba marcha aya kalsuste. Tchala mwana na ambouya musée aya na bula bien ne jamais trahi le Congo ambouye musée na mboko. Ambouye na. Oyebi yo Sony ba mama. Omi benga pe mamu national. Respect aux femmes hein. Wana moi ça occupé. Ayembi ingratitude atangi komba fachite. Boyembe ingratitude le fait bokomi ba lettre
esimbite na balobingi na bambassade esimbite bolobi bo bandoyemba siko bopesa message à mort na président nga na yebisi bino boyeba ngo ke soki mabe eli président tokobundana bino tina suka na Congo ça toujours nazoyebisa bino boyeba ngo mais le problème ezali bazolinga baloba bakangaki babengaki pa ane ba interpréter ba nzembunia awangani brutaliser ye en fait bakangaki ba brutaliser te ane eza na mission wana mission nini est-ce que ane mte comment kanga ba musicien ane ko convoquer mutu soki bayoki osala eloko mobwe asali outrage babomeli soki ngana censure musana censure eza au sanctionner diffusion ane sanctionner diffusion te alakisi ke producteur neza kingakati leri ba libéré ake na siège na bango osila ngala olinga bebisa mbanda anya anya star tala ma mukolo mbanda mwana muke bosakana na biso ka boromona ya tala mwana mamu national ya wala na piscine lero otika mutakala bino bozela siko boyoka makambo to bansala bino na mboka dans l'état des droits bobo miango nga na yebi ke Facha lobaki so komi président okanga bakasho aner mais lelo bakasho ngo ezosala alobaka o changer aner na format na babengaki batuni wa yondo lobi yango siko mais ya lobaki okanga bakasho la kisanga combien de bateaux ba prisonnier ba vidéo ezali oyo aleka pas confrère na nga Christian Lusakwena la kisanga combien de prisonniers politiques pendant régime na bana aner babengaki a interpréter nzemna buzo bana oyo koteka makaka à 100 000 exemplaires na kingakati yo d'abord composaka oyi banzemba bato bayuda di Congo yo composaka banzemba bakebo na Kasai kuna ya ondo mema obanda obetela bato keba na yo le problème ya lisiko makambo biso to lobana batika ko ya koloba ke to violer soki état de droit lobite libertinage état de droit pese nga discipline akomo linga loba ya mawa mais bino tant bolo ba état de droit senga libertinage te to mona bato IDPS koloba na mabunda yo solata soka lata ka mokassin bato bafinga mabunda ebele eza pe kaka benjirt tant ba yemba boye Kabila za bolole to yoki banzembo wana ezo yemba na ba marche IDPS po nini wana eza mabete oka ndi ya bangwa yembi ni kaka nzeto matako kokita ndi yango bokomisa yo zo comparer na ba chanson mo masi yemba oyebiso na kati ya Kabila tinda e batu ne ba yemba bo po ba bimisa biso ke to fingaki même so pe to loba na Kabila za moyibi Kabila moyibi so to loba Kabila za assassin ba rosi ba kufa ba Thérèse Kapanga ba kufa na régime anani il n'y a pas de mauvais tout que de mauvais Kabila za assassin de bo benge na kombone et bien ça balobi na mabundu oh so mutu alobi noza brin afingi yo so balobi noza sindi ya kingakati est-ce que bafingi yo bacompare ka taille no na sindi mabeza fils mukoko tofinga bango te toloba ko baza bango mpe balobi kaka Facha za ingrat tondimi yango bato baboya nga kamwe Ndimi mari Facha za ingrat ngana ndimi biso toza bengra Moïse abimaka ingrat po abimaka ingrat pa Pharaon po a libérer bana Israël tondimi yango bana Israël nesko au Congo tondimi yango gardien du temple ezama wana bino bato ya FCC na classe ozwaki te maître Alekisio lelo balukeli azaba biloba loba elo nini na MG 30 alobi na comparaison azokosa MG 30 azwaka te wapi ezama wana a confirmer ka Facha azwaka te selon yo cour constitutionnelle serait publié kana ezalaka ya bango ezalaka maître azalaki maître nani Kabila selon na okeka na contexte ayembeli Fachi donc soto ke na contexte wana c'est ka lobi Kabila ne maître eza biloba na bango biloba loba na bango Kabila sa longwa ba révoquer kaka za président eza genre bato Saoula sa longwa na bukonza zo révoquer kaka za président Kabila ndenga za arriver kaka za président or kaza sénateur à vie et tikala za la prisonnier à vie
ndeko fils mko to na suka émission ABT ba programme ezandenge nini armée des bâtisseurs tshisekediste oyo kambaka mais on dirait zo comme un peu parti politique pour IDPS ya lisuté komara awa wa place to comme ça la émission et je signale aux personnes qui nous suivent oyo ezaka logo na parce que alaki na ba interview au sala lelo ebele biso pe to aki obligé de se déplacer na matériel ko ya verrier neto utiliser fond oyo donc rien à voir fond na biso ezaka nebo yebi plateau na biso ezaka ndebo za donc so lelo tozui plateau oyo totie eza plateau ya chaîne na yemoko pe po azala pe patron ya chaîne voilà pe DG to me pe na réunion ba DG ouais nazo senga kutu appui nazo profiter nazanga nanga ba caméra na sala ba émission na téléphone donc naboya kosenga ba politicien moyen matériel pour na bando sala makambo bango balingi na lingana sa ndé na peuple bo pesanga matériel naza na grille de programme ya kitoko oyo na préparé na ba technicien en communication ligne éditoriale nanga pe normal malgré batumsu dans ligne éditoriale nanga malgré batumsu baloba na tanga te dans les adans les peuples. Mais on peut t'aider au de faut mettre la ligne éditoriale. Nala tanga langate. Quand des baloba fatia tangate. Donc nala tanga langate. Mais le problème est que au lobai pour na ABT. ABT toujours préparé opération moko babengi opération les social n'attend pas. Donc courir zo katana pa pamba mai ko katana batumsu ti loba me la mai mabulu. SMIG ezate, salaire 12 heures de travail, $30, bendo pakistanais, ça l'esclavagisme moderne. Na lancé appel na bao batu nyonso, ya ba mouvement citoyen Kalaté, numéro nanga contact eza plus 243 85 084 65 55 plus 243 85 084 65 55 bozwanga mon prophète politique. Na pesi mes condoléances nangai. Nabino ba journaliste. Merci. Papa Kasonga Chilun de Jean Boka. Ba journaliste obo accompagner biso pendant Kabila banda obeta biso masasi na ba gaz na e. Na pese mes condoléances nanga na Olivier Kamitatu ami ya syndicat de Kolopé na ba o nyonso baza na ba mouvement citoyen. OK. Voilà, c'était Fils Moukoko. En tout cas, avant de finir cette émission, je m'incline en mémoire de Kasonga Chilunde Joseph Boukar, notre président de la corporation qui a tiré sa révérence depuis 2 jours passés. Donc, nous avons perdu un baoba. L'éditeur du journal Éveil, il est parti, les baobas s'est éteint. Je ne sais quoi faire. Donc, je me souviens encore la dernière conversation en Anaï. Non, les lamabé. Donc, voilà. On a répété ce que tu as utilisé fond oyo pour comprendre yango bandero bo tala biso to revenir quand toujours na émission prochaine na biso na ba plateau na biso ndenge mambango et sengaka. C'était Fils Moukoko. Là, je dis un grand merci à l'équipe technique qui m'a tenu vraiment compagnie. Je dis un grand merci à Odette Lessa depuis Switzerland. Merci à José Moulumba les Bogards de Birmingham en Angleterre, mon vieux à Béni Barcelone, mon bali à mère Béni Barcelone. Un grand merci à Père Louis-Marie de Jésus, un grand merci à tout le monde qui ne cesse de nous soutenir. Voilà, c'est Steve Kambanga. Tokomi na suka ya émission oyo kande tolobara peuple congolais mi bundela, poso mi bundeli te muto bundela yo azate. Donc puissance ya liloba eleki ya lisasi. Ngana bino tokutani mbala ya sima. Botikali kimia, merci.